Eza qui mendiante parce que Chico azala qui peut inviter kuna. Chico peut babenga qui et loko karande sala esali nzambe nda sali makambu na ye ndenga sala makambu na ye dimanche wana biso nyonso to lali mais na sapongi azoeli biso Chico. Non eloko elekai na butu wana nzambe ka nde mtaye baki. Soki Chico akufa ite nde makambo nyonso elingaki bima nango te. Yango na osenga ka pardon. Limbisa biso vraiment ceux qui esalaki bino mabe chokaki bino puisque ndeko na biso azaki na morgue bat mususu bake ba la kisile mususu sentiment na bango esengo na bango na osenga ka pardon limbisa biso toza batu ezala mutu moko lelo o na Congo RDC oazo reconnaître ba comédien lokwa Maman Live Azati parce que valeur oye a comme kopesa biso auparavant ezalaka te tamsusu nga na talaki te nga na talaki yango te ozalaki peti oui nga pe nazalaki na talaki yango te mais babaki bato mususu babinaki bazalaki na esengo donc nga na talaki yango te des fois nga so na fandi liwa vraiment ya Chico so na fandi vraiment eza liwa moko fo ete ya biso ebele ete ya biso ebele to mona kene msusu fier eza na ngona tina te orgueil eza na ngona tina te tam msusu kofinga moninga eza na ngona tina te kozana ba ronkina bato eza na ngona tina te Gabriel na kanda po basenga mbonga lipapa kuto ya ngonda oloba ke jemima aza semeki neti moi ça ndeko nete moi ça ndeko naiti ndeko nena kasi yo lobi Gabriel asenga moi ça sunjata mbonga lipapa po sunjata na Gabriel baba ndeko o metoza bandeko na musala to bandeko te bandeko ba guerre bongo na internet kasi na famille pe to swana raté o yoki babi singa famille elemba mekata na te na famille pe to swana na ndako nsu to anda ko mo bo ngalo pe to kanga mibinde mito beba ni o maka lobi bato mo biso to seki osola mama ba site so totali mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Là, de loi sur le biso makambeya Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abord la confirmer nana roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nandenga indusa. Victoria est certa. Amen. Bonsoir très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, à travers le monde entier. Hein, donc nous sommes branchés sur Congo Victoria Télévision et déjà bienvenue dans notre beau la biso toza awa na venu Kwamutu place oyo de collection Chico pour Lazala qui place au Barté bazoya chaque jour na bapoka bavandi moi ba scène de Salema parce que il y a des collections Chico pour alors wana tozali na ba artiste comédien na bino ti dengange toza na Niki nga benke Niki Minaj donc artiste comédienne na meto meka poko sola par rapport à makamango parce que bakino ya bela na bango to ka point de vue na bango pour na liwa ya ndeko na bango Chico Poulou là je dis merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta le pétrolier de Dallas merci à tous pour biso le président mabanga pena mais mise pena trop ya dédicace parce que to na mawala merci pour la image qui toko merci na Darcel Izina montage Ado Senga depuis la Suisse Willy Mavita les coffres forts depuis Dallas tozawana na ba artiste na biso to meka peko sola ti dengange boni. Oui ça va par la grâce de Dieu ça va. Déjà mes condoléances pour nous pour occasion pour t'annoter après matango. OK merci vraiment. Voilà donc na gauche na ngape na zana Niki ngabenge Niki Minaj boni. Angola nzambe ça va j'aime. Oui ben c'est pour ni ka ba mawa ou bende nyam. Bah si bah c'est pour une mawele qui tout va c'est maman t'es tout ça bien merci nangolo voilà tout ça bien nangolo voilà donc ti dengange quand to loba le lobo ende collapse article sur le 23 passi ba programme le bimi ke ko ke malobi mais tout pe ya liwango
makampe mapeka ebele. D'abord ndeko la mino azaki na pasi ya kufi naza na morgue mais ba commandé boki pa maman Olive okolo bani na ba fan yo pe au décevoir bango na mboka poto. Bon, premièrement na ko senga na ba fan na biso nyonso tout bato nyonso tout oyo ba lingaka biso na ko senga pardon po eza tamsu na kolo beza rendez-vous te oyo esalaki bino pasi ke boloba oyo bolobaki eza rendez-vous te nandimi te eza rendez-vous mais ezalaki kaka le msusu attitude oyo bandeko msusu ba manifestaki yango esalaki bongo na sengi pardon na kombo ya bandeko na biso nyonso tu tozalaka na bino boyebi ndenge tosololaka biso tosepelisaka bino pe bosepelisaka biso. Donc c'est un peu ça ezaki nango juste kaka rendez-vous ben invité bino bofandi esili les preuves ane tozaki pe na bandeko ya Chiko ye moko mais attitude kaka oyo bandeko na biso mususu oyo ba manifestaki yango ndeke non esalaki ke bosilikela biso nyonso attitude yango niko bina esengo bina bozo ningana bon selon bango balobaki ta mususu nga natalaki te nga natalaki yango te ozalaki peti oui nga pe nazalaki natalaki yango te mais babaki bato mususu babinaki bazalaki na esengo donc nga natalaki yango te yango na osengaka pardon bolimbisa biso vraiment soki esalaki bino mabe eshokaki bino puisque ndeko na biso azalaki na morgue bato mususu bake balakisi le misusu sentiment na bango esengo na bango na osengaka pardon bolimbisa biso toza bato mutu nyonso tu asalaka mabe mutu nyonso tu asalaka erreur eza na eloko mususu le mususu nga namoni eloko wana eza bien eloko wana asa eza bien et après le mususu nakoya ko se rendre compte que eloko nasalaki eza mabe donc tozaka bato eloko moko ekoki kokabola biso na bino eza te bino boyebi ndenge tosololaka na bino biso pe toyebi ndenge nini tosololaka pe na bino donc toza déjà famille bino boza na bandeko na bino baza awa biso pe toza na bandeko baza kuna même pas bandeko oyo toza na bango famille moko sa moko tokoma déjà bandeko toza bakongolais biso nyonso tokoma déjà bandeko peut-être eloko wana ata mosusu bandeko mosusu bamanifestaki mpona moni mboka na biso vraiment neti nous les comédiens tozaka vraiment donc nakoloba déjà que non tozaka vraiment na valeur vraiment te premièrement non tozana ba producteur te bato o bazaka na moi chance ba producteur ezaka ba musicien non ba comédien po lelo le msusu ngati lelo ta msusu soki na producteur nde tokumisaka le msusu ba producteur ta msusu na zande na zate mais bozalaka ba producteur pe na kala batiti kalu bazalaka na kala bon ba producteur bazalaka ba producteur pe bazalaka pe le misusu bon bambongo pe o banda ko pesa biso ezaka na ngope ka le misusu ezaka na ngope ka mukie donc ezaka bandeko na biso mais quand même ezaka moins bien par rapport ya sikoyo maman parce que maman rebelle maman parce que moi rebelle même pas maman ezaka ndenge moko ke pe pandeko no mubo akopesa pe mbongo ezaka neti bandeko na biso pe apoto basunga biso ezaka atekele misusu ok po maman le misusu apesi mbongo to apesi loko non ezaka pona bongo te ça n'a pas pour na bongo te soki gouvernement na biso et tam susu et reconnaître biso et reconnaître les mususu musala na biso ou peut-être bino pe batu bandeko na biso bozaka libanda ba valeur obo pesa ka biso les mususu et cause la un peu bien et cause la un peu bien au monde na mutu mususu les mususu akoke place moko bo monde na les mususu ana charisme akoke place moko les mususu afsali atiti mo pa yebi que les mususu naza déjà bien donc naza déjà bien voilà donc tout ça na matanga naza na mingi vraiment ya kolobate mingi ko sole ko sala na na point wana na sko Niki maramu ya ko kelpa mama komela kolia kaka bandeko na bini bosala musala moko na poto net ba 2 minutes ba loba ko na mabe ke bosali mabe zaki mendicité yosko ça c'est ning parce que tant ba le bongo ba diaspora tu ba yo kabato ba za bango kuna ba za de même avis na bango ce qu'on est yo abwana ki okoba nini par rapport bon ils ont qui mendiantité parce que ils ont la mutu moko lelo o na Congo RDC ozo reconnaître ba comédien le quoi maman Olive azati parce que valeur oye a comme ko pesa biso auparavant ils a akaté
ozomona ezaki mendiante parce que Chico azalaki pe invité kuna Chico pe babengaki ye eloko kaka nde esali nzambe nde asali makambo na ye ndenge asali makambo na ye dimanche wana biso nyonso tolali mais na sapongi azweli biso Chico donc eloko elekai na butu wana nzambe kaka nde mutu ayebaki soki Chico akufa ete nde makambo nyonso elingaki ebima nango te bon nga na kokondane na nga bango te baza na droit na bango ya koloba ezala bacollègue na biso baza kuna na badiaspora na biso ndenge bazoloba nga na kokondane bango te par rapport ya comportement na biso moko nde mutu eluki makambo nyonso tu ebima alors ndenge tokendaki bongo soki tobinaki na biso te nde makambo nyonso elingaki ebima nango te mais balobi ke le linge sale c'est lave en famille mais ndenge makasi belle vie abine makasi pe na ne senga do sekala ba mimi kabo te nga na mona bango te po place biso tovandaki na bango esika moko te moi place yango ezalaki monene beta contour boye biso ozali kuna na coin tovanda esika mona na mama via donc ti bato bazobina kuna topusana pe pembeni te toyeba ete nani na nani oyo babinaki toyoki kaka ke bandeko na bino babini mais totika mpe komona video yango te ozomona c'est un peu ça mais sikoyo lelo boye ti ndenge bato nyonso bayebaka oza moto averi trop vérité liwa ya pour le makambo tellement ebele lelo boye tomoni bayambaki mpaka loyi na émission mba papa pakalo ba tusu na poto ba sepe nango te pour dire que siko ngana sa ni nakanga bilamba na nganya nyonso teneke kolala na morgue pour na sake nona za na mawa pululu siko lingala ba monki ndini pakalo ko tchola liwa ya muninga bo bon nakoki koloba eloko moko te po liwa ministère wana mutu ayebi yango ezaka nzambe mutu moko ta koloba ke non liwa basala ngo na formule bo liwa le tolalaka kolala eza droit ya mutu nyonso tu mais kolamuka ezaka grâce le tolalaka tokufaka déjà toyebaka oyo elekanaka te mais soki nzambe alamusi yo ezata alamusi yo peut-être ele mosusu poza na mbongo alamusi yo le mosusu po oleki baninga alamusi non alamusi yo kaka mpo na mawa na ye omoni des fois nga so nafandi liwa vraiment ya Chico so nafandi vraiment eza liwa moko ifo ete ya biso ebele tomona kele mosusu fier eza nango na tina te orgueil eza nango na tina te ta mosusu kofinga moninga eza nango na tina te kozala baronki na bato eza nango na tina te potala neti ye azalaki bien coiffé ayebaki kele mosusu aza na rendez-vous na ye mais alali alamuki te tala sikoyo baliwa moko ya bongo eke baliwa moko ya bongo esalaka na somo ekoma kobanga neti ngale na yokaki yango liboso mpona lala nano nakoki kolala nakoma ekobanga omoni msunga baya ozwanga so nakeyena landi pululu banga nga mona kono bi nga fanda nga moko na lala nga moko donc ekoma obanga komo ka somo moko boye po lala eza moni baliwa ba place ya boye nde eteyaka biso ebele echanisa biso makambo ebele nde tofanda komo banga kolala oyoki pe apongi komo banga okomona nalala kata mwa moke mpona lamuka okomobanga donc liwa eza makambo ya nzambe donc soki mpona yo makambo oyo ndenge mpaka alobaki wana alobai mabe langage wana mpo bana poto mpe asepe te bon langage oyo ya lo bon omoni neti nga nalobaka le mosusu makambo soki nga nayokaki yango to natalaki nalingaki ta mosusu kokondane ndeko na biso mais namonaki te soki eza ya solo alobaki yango bongo boyebi kaka toza bato le mosusu tozofingama mpe eza moto mosusu akokoloba loloko moko boye le mosusu na kanda alobi le mosusu na kanda moko boye e après lera ofanda amonaki nasali mabe amonaki eloko nalobaki wana nasalaki mabe il faut na s'excuser donc ezalaka bongo soki alobaki yango ke ya solo alobaki yango bopo na nga peut-être le mosusu na moni ta mosusu alobaki yango na kanda neti nga so eza ya solo nasenga nanu pardon na part na ye naza ndeko na ye le mosusu nde natemi boye le mosusu na représente mbala moko nasenga pardon vraiment badiaspora na biso boyebi nde tosololaka bolimbisa biso tosenga pardon tolongola te totya biso nyonso en général bolimbisa biso. Quelquefois, le malheur est bon. Liwa ya pululu on dit comme si celle qui va comprendre ce que l'artiste est comment va réfléchir ça ka o yazalaka boye o yazalaka bo donc ce qui peut pululu ko frate mais ba vete un peu auto yeba lelo to ngoto bango te mi tema bato bonde to zala pe boye mutna mutu azaka mutema na ye donc to potana na biso ba yo kana bango
biso za na biso bongo makambo na biso bato bakutana bango te ata bapotani ndenge nini suka to aka bana mama mo papa mo ya ta ninga bongo ke na msusu ke non Gabriel asenga mo sa ndeto sope mbonga lipapa ndeto bi Gabriel na kanda po basenga mbonga lipapa kuto ya ngonda oloba ke jemima aza semeki neti moi ça ne déconnecté semeki ndeni moi ça ne déconnecte ndeko nena kasi yo lobi Gabriel asenga mo sa sunjata mbonga lipapa bo sunjata na Gabriel baba ndeko o metoza bandeko na musala to bandeko te bandeko ba guerre bongo na internet kasi na famille pe to swanaka te oyo yoki babisinga famille elembaka mekata na te na famille pe to swana na ndako msusu to andako mo boye ngano pe to kanga mibinde mito bebani omaka lobi bato bamo biso to seki eza nango bongo ti eza problème mo te botiela ngo song pardon botika biso kimela yoka si de yo potala ki mon réaction na yo ya Gabi na minute so be Gabi na do pela ngabi Gabi likamuni na sundiata ko pe sundiata pe ayema be na Gabi to bi balo mo bo to zen so enveloppe maman livre do pande ba te belete bo te omoni nde to za boye ndenge format to za bo na minute oyo to za non na pasi to za matanga mais passe mais bodo swana yo kaka selo na loba to za non na pasi to na matanga to loba nanu makambu ya matanga wana ezalo kwa neti ba fitilité wana to tala ngo sima après matanga so to kunzi to koyeba sikoyo eloko nini vraiment eza na se eloko nini ezoleka pour le moment to beta no mwa muke masolo nanu ya matanga poso to bito kota lisuna makambo wana esaka bien te sunjata na Gabi bazaka mwasta mbali na kala bazuwa bata poto mbaloba makamola batu suba na pa kin baloba mo wana to ebite menga na koloba kaka pour le moment to sura nanu makambu ya matanga nanu makambu susu c'est to solango ata après mais pour le moment to sura nanu makambu ya matanga pe en plus to zana na matanga soko loba elikamole msusu ya Gabi abia oyana e matanga te wana ta msusu nde msusu ngai to lobelango sundata lobi okoma na ekote ote eza nde msusu ngai to lobelango mais wana eza makambu na bango eza makambu libanda ya matanga tozana na matanga to loba nanu makambu oya matanga siko na bibando ya matanga ana kitambo oya ka mimi nzelani no ya nanga normal oya ka bando lokoti bo si no ya normal atana coin pe na coin boyo au moins déjà banderole moko fiston ça il plaît pour lulu au moins bon ba banderole vraiment lokuta mabete na omona penza baba bon na ebite ta msusu ngande na zo na liboso le pangu na ebite aponi ka ba comédie baze beleti na kitambo abazaka beleti ba jino la bazali banana kitambo ape bat baze beleti bon ngapande na otambola na ebite peut-être likolo na zo tala te na ki don na cha penza kate na ebite mais na omona penza ba banderole te kasi te e lelo na lelo makasi po apela modli mo pena ya bonzambe la jemima nga fanda na za abandani donc na oya kitambo na oya matanga boy na oya makolo te quand même na oya makolo te na oya na taxi na nga na ye na koti na kisi na matanga na omona banderole ndeni apa na moni ba banderole yango eza matanga siko ba banderole batie wana bakomi pena ke na o artiste boyado la pulu na omona te ka ba jeune talent oh boy les amis de Kitambo mais na omona bino te banderole eza nango ba banderole eza nango ta msusu ba point na bango o ba cible ki o cha ba banderole msusu nga na komi kuna te na ebite donc mutu o aza mieux placé le msusu ya ko ebisa yo ba point ya côté ba banderole eza peut-être le msusu na ko lo beza Zidane eza Zidane eza Gino la bango baza bana Kitambo bango baza koto bango baza koto nde bakoko yeba neti nga penza na ebite donc na uti bandal na na taxi na koti na kiti donc moyen na mona te ke no banderole eza koto yo banderole eza koto yo donc no yeba te mais na coin pe wana na entrée le na okota vraiment na ndenga mabete na mona banderole te na entrée kaka o moko le na okota na mona te mais na ebite peut-être na ba magasin ba station ma campagne msusu ba banderole ezali mais bato ali peke non pour ça c'est asala ngote étant donné que hier pour la zaki mwana ye mtamisa na a mais asala on te pour basikala ko le banatena nde pour la côte mabele wana ma question wana vraiment na ndinga mabete faut luka sa ye moko tuna ye yo yebi faut luka ye moko otuna ye tout de suite on mutakana te yana zela te to tanga bato ba comédie ba tanga ti de ngangi o makambo oyo zoloba neti nga
naza mieux placé à répondre en côté pour mutuye moko oyo tangi kombo amusikate azala na kitambo ayaka pe matanga donc ye moko aza mieux placé ya ko répondre yo na ba question na yo ngana na kozala atile msusu pona ko répondre na ba question ba msusu to pona olobela ba msusu wana eza makam na bango eza makam na ngati donc so moni ye mo pe kala mingi tele msusu ozala awa so moni otuni ke bato suba lobi ke non et comme na bangonga mobo e pulu bano benga suna ba rôle te attention comme yo po comme film benga pulu te ka ya mode mtano ko benga pulu kaka ya mode ya bando jouer ndeni obi pana biso na nouvelle vague ando jouer ndeni bano benga oh point te parce que ya mode okosi biso pas via bando jouer chiko ando tourner pas via a tourner tendeni c'est vous en témoin petit vino ba titre ya nini ou bien na peso ba extrait au monde Congo base chiko za 4 moi etelemi chiko za 4 pe kolela moi si chiko za 4 ça plus de 4 pièces ou biso et tourné 2017 2018 chiko za 4 parce que ya modèle za bilobele ya devant caméra tide caméra pe le satu makambe belé bon nga na lo baka makambe ngani singa vraiment na éviter plus que ndé na zaboué vraiment manager nanga René Makonde le mon manager nana komi ko sesa nga ba film te ya René omoni nga na tourner na mté nga pe na kenda ko tourner et pas bateau na kenda ko tourner pas bateau ce ba bengi ngai na ke na tourner na ko lo bateke non obi tonto tourner ka tourner biso nyonso te nga na ko ya lelo na tourner les msusu oya ngana bat na za bango mena ebi batu o ba sam filmer wana te même ko filmer bi ma o mona zela ko filmer we ba yo ko ton filmer we ba o tona RTNC o tia YouTube kasi bo tia 1 giga bo so na tali na ngate 1 giga yo na zela combien de comédiens au baza awa na Congo na biso ba koma ba filmer ba combien siko non yeba ndenge ni ke non siko atunaki na film ya Jemima siko atunaki na film ya Niki atunaki na film ya Lava atunaki na film ya Mayonnaise atunaki yeba ndenge po ba comédien baza ebele po ba producteur ango bazaka sito comme na biso kaka ezaka ba monga mikio bengi ka ndeko na yo ya ka transport pour tourner to msango esala maka no banda koyeba pe andini ata yo mopona bando sa ba recensement ya bato o ba benga kambona o ba benga te ngana yeka na tourner na ke ozapi mutu akala na théâtre bato ba esala passe ndeni na ba mona na Belleville TV au moins ba benga ba comédien be ba jouer ti de ba benga côté boza pom na Belleville tout ça pour moi ya zande ko nanga est-ce ko benga uti pa omoni makambo yango na oloba eza émission te yo bando tuna ba makambo na biso le misusu awa eza émission ya matanga to le bando matanga to sola makambo so après voilà mais Belleville azande ko nanga Belleville sur ma sœur ngana Belleville to fande sika moko donc ande ko nanga to ko sa prompter mais to ko sola makambo wana awa te to so na matanga voilà parlant de makambo matanga to qu'est-ce qu'on a ba souvenir malamu nini oyo to bana Niki ozo garder pas Chiko Pulu ba souvenir eza tellement ebele moya koloba ngo eza te non c'est na mona ba mboka msusu ya Angola c'est grâce à Chiko Pululu bon ba souvenir eza ka ebele moya koloba eza te donc etikali ngaka na kati ya motema donc il fallait pas ake vraiment très tôt nzamba azwi avant penza il fallait Chiko azala nano kotaka monstre d'art donc voilà donc tide ba souvenir. Voilà, c'est vraiment douloureux. Question quand on a tenu par rapport à souvenir, d'accord, quitter parce que le souvenir est belé. Une minute de silence pour Chiko Pululu. Tidengang émotionné. Mon boss Jibé Kumaluta, Tidengang est très émotionné par rapport à souvenir l'équipe Makasi à Chiko Pululu. Au cours de la bataille. C'est un nom bien. Oui, c'est santé, c'est une réalité. C'est pas qu'on va faire sur rôle, réalité. Non, non, bah souvenir à Chiko Belé. Belé. Azaki bien. Nazakane bien, dans son ananga bien. À côté ça un peu moi esprit belé.
dans un qui bien. Voilà, l'émotion est très très grave. Ngani na bo na ramuta ko lela nde mo la ngabo. Mais si na micro na yeba ko quand ko se contenir Nicki Minaj peut te chuter na biso to ba bi pe na chiko pa avec moi colérique. So pe mo kande pe le ka si pe na to bo bundi pe. Po za ka azaki bien mais mo le pe parti so pe ke na te azaki nde boy. Ando linga nde buzo ba te so seli buzo ba pe na bo bundi. C'est fait ko bunda bo bundi. Bon, chiko azaki boy. Soka aye place akuti batu na ye te aopesa bino mbote aki azwi kwene ya chekitine afandi soka akuti baye akoya afandi bosololi abanda pe kosolani na mutu nyonso tute wana se chiko ando solani na mutu nyonso tute donc azaye na ye na ndenge na ye mais mabe ya chiko ezalaki te kanda te aozane normal so afandi boye ce que Mélie, avant de bobaye, chiko soit Mélie bière elle soit mbale. Troisième beau qui c'est pour ce moutomo va salaire en tout cas boye bendazala. Dazaki soula. Soula te. Est-ce que n'atteint les bata soula va mela va caser va décaser. Il y a 3 bouteilles. 2 bouteilles donc les anam comme les bière na liboso ya mi balé. Donc ndenga zawana so lobby nde baloba ke masanga et ça la mutu moi à perdre vraiment mutu a perdre contrôle tendes ko linga buzoba te soka vandi mutu ki a comme si ko loba vérité so amoni mutu moi yé na kene na gauche droite en tout cas kezongi ah bo bebana ça c'est la vérité faut linga boya marabato la vérité na TV ça bon bebana na façon moko bebana bozanga ndenga opekisa ye po ayokela mutu te pas bunda pe dans la 7e bagarre kangi pa babundi. Non qui on ka awa te ki babuna 7e bagarre c'est ngana zalaka. Te wa to evite. Oui evite. Na zalaka te. Mais je suis zaka bien. Zaka na bien. Mais ma bien na inde kaka. Masange kota te. Te même pas atama masanga te yimoko nanu azaka no trop star. Azaka no trop star. Je suis zaka so afandi. Nga emona ndo benga e Kofi. Donc charisme. Soit fandi okoza na ba succès na yo le mso joie na niti soit fandi na e ba nini be. Ko wele la opese mbote ta ko bwaka ope. Ko wela te ko bwaka ako bwaka ko wela te. Ko wela te. Wala succès quand tu es commandé. Na batu na ye non eza ndenge na ye ko wela ta ko bwaka yo abwaki so pe abwaki yo. Donc ko wela te. Donc succès ngone c'est le père botaba na 10. Ka succès. Succès ni singa luka basa so basa. Na ba star nyonso to ya Kinshasa na ba joueur na ba musicien mutalbo so boti ba ne beleza nde chiko. Na âge nini ba na 10 to mo nde belé. Bon so basi msu bando yo linge bango mo ba zo ba zemi na bango. Siko ba ke bota bana ba msu ye pa ye binete siko esani. Ba ya na bana. A oboya mwana te. Po msuze za kusimba kutika basimbi batiki akei yoka star abi kusimba kutika to sani era ya lobi o papa nazala na zemi oboti mwana siko sanya boya mwana oboya bana te ya ndo boya bana te nyonso ya ye ata bo pesi 20 bana ya ye. OK batata maso ba bi ata bo pesi bango 20 bana na bango bana biso to boya bango poani to boaka bango pe pona nini baza bango bana biso bango tout baza arubia ba msuno ba ete te bana bazali bana baza na bango ya pona ye yangola ye donc ya awa pe bazali ba ya kaka eza normal bana ba ya parce que ba saka loso o ekota wala ba carton so on bazwa te bana balia bien ba maman bango bando lesa bango bien balia bien donc papa bango bando linga bana ne mingi c'est normal aza une affection bana na ye bana pe baza une affection papa bango c'est normal il faut ba ya mona nzoto papa bango avant ba kende kokunda pour sinete etika la bango na mutu. Voilà, comme na souka, bo garder ka vélodrome, ou bien va changer sous. Te va changer te programme ezaka ka lobby. C'est aussi 51 corps ils allaient exposer na vélodrome kaka. Banga vélodrome zaka na des entrées des sorties na kati wana bana kitamo pa bi bo mele bango artiste na bango mbangu. Bo souka ndeni, sécurité ya makasi. Ou tout ça ba linga pe ba ya ba de sécurité zali. Te to ekolela. To ebitumba te to yete pona atam susu pona ko lakisa soki eloko pona kokeite to ye matanga to za matanga to ekolela to yo pona désordre te wa moni ki aoya pona désordre afane ata na TV na nini mais to ye pona
Bola tati. Teto la tate zalaka propre eza matanga. Noir. Zalaka propre. Matanga omoni matanga ekoma eza na ka noir te mais non notre comment la tango on a signification ya matanga. Toza matanga moi sombre moko boye mais matanga ekipana ngote. Zalaka propre yebaka ke non de na zaboye. Naza wapi nazo kende wapi. Voilà pesa ba dédicace na yo na batu. Oh moni ko pesa ba dédicace. Bon ba dédicace na na lobaka na batu oyo bazana biso. Premièrement nous na osenga merci na ba diaspora nyonso tout. Oyo boso tika biso te, boso benga biso, boso yeba ba évolution. Ya Willy Musheni, Sephora Nix na Atlanta, Fatima Kaponda, bozana biso toujours. Bozo benga kapo boye baka évolution vraiment merci vraiment na bino nyonso tout bana poto nyonso tout monde entier mokili mobimba vraiment na sengi bino merci te numéro nanga na pesa ngoli obi numéro nanga te numéro nanga boluka manager nanga René Makonde le se bolukie bozwa numéro nanga. Voilà, merci beaucoup ti de yo kolo bani to comme na suka. Mingi olobeza te aso okuti biso kana matanga lobeza jour à lever du corps à Chico. Yango malgré malili malgré mvula tozaka awa pour tala le dernier jour pour tozalaka. Voilà, merci beaucoup à Tozalaki na ba artiste comédienne to meka pe ko solo là donc boyebi que nga soki na ce micro nga pe na kota kota pour ka boye ko ba éclaircissement par rapport à tout ça to le la Chico to senga ka boye to la Chico pour na kimia ba makamu na bino o ba kanda o ba conflit bo tongo no boye to le la Chico surtout kuna zo Chico dimanche bo singa ba rendre no lundi et biso te parce que soki pa pe lo mo le keni lobby na morgue et quand dimanche bon mon nango na Congo Victoria bo raté te d'abord zwango pena bo kopaka na ba ça so se comporter ndeni to senga na ba obaza libanda mboka na ba baza a to le la Chico pour lui monstre d'art atiki biso oui akena art na ye to ko pe mtu pas jouer le poids mais azaye monstre akena art na ye akena musana Chico un musicien to perdre voilà Chico yemba makasi. Voilà. Voilà donc ton père est artiste musicien, artiste comédien donc azana nion sur la carte na yetara monstre da sokaza sur scène. Ato qui na stress, wana kanda, wana mao et longwa pour aussi qui sont comme il se doit. Merci beaucoup na l'heure na ma caméra, merci de la salle easy na montage. Mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Willy m'a vu depuis Dallas, maté so linganga. La personne mbote na Yadie Sundiata. Ya Gabi Gabriel. La personne mbote na ya modéro totokani. Batnos niveau l'engagement je vous aime bien, je vous adore. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. À Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, boton nana. Pour Bolanda va faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.